Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Chiko Pouloulou a singa maman na pasi na ebisio ya osakana te. Chiko comme ko ebisanga bivie. Bato ba benga nga te me vie yo ya vie. Rassembler bato ebisa bango poani bo benga été. Chiko Pouloulou comme ko senga ba pardon na internet dans les vides. Oh producteur azarani sous ta comme ka so na sala ki mabe bolimbisanga. Donné. Na tourna na ye chaque lundi bagag. Oui. Tazaki ne lundi passé. Semaine il fallait tourner boule et BBC te prolonger. Ce que tu as prolongé, la bengi neti lelo na 21h pour na epise que tout na lobby na 9h. Ami na vie bombela nga batembo. Donc c'est-à-dire azaki maladie. Oui. Le kolanga pendant na bima l'après-midi. Na bité na la musine na très tôt matin pour avoir moi pour retard muke aya to banda musala avant na bengi na 6h moi c'est nazo lela oh akoki o lo balanga te téléphone ekati na monyo mo suspect na rappeler pasteur na bango yambi abi naza pasteur na bango to bana bengo depuis 4h depuis 3h du matin ba constater que Pouloulou a bouffé. Vous le remarquez fier. Tournage à l'époque, ils avaient 8h, 9h, juste un truc pour démarrer. Hein. Oui. Il y a 12h. Ah, comment bien gagné? Mais puis tu sortis la fille, mais bon, ah, mais pas tout ça, on va pas rater, puis tu as sorti, mais tu vas tout ça la bango, la bango zakana. 2 minutes na Hans Luzolo. Ah, vieux. Yo mukolo, comportement et ça la bien pour nous la soyez a bien en botte. Casque la matoi, akei abukanya vandi. So ça zo peba botte les autres ah aussi la bilé les José de Londres. Le reste on a filmé les master Pouloulou na vidéo baza ba frère. Vidéo la jouaka, vidéo le boyebi. Pouloulou la jouaka, Pouloulou boyebi. Parce que poison e goya kuluka nini na kati wana. Po Pouloulou ko jouer le quoi vidéo é. Yo mona kilo bina matanga te. Ya ki menga pe na kamwa ki. Mais soki bita bazoza pe vidéo la ki tina mokole tanga yoki sango ya Pouloulou. Akomi tina mokole ba bimise bebe na mokole vidéo la zolela. A côté c'est bébé na nini na sécataire vidéo la zolé là master na ye balala esika moko siko botuni babika crise ka suka yango wana wala ni mambusu te crise ka mtesali yango bomi maladi msaki na kati te ba proposition za mibale moko eza logique moko eza illogique expliquer bisona donc ya mibale eza nini babeti ekibota. Ah. Donc, on est photo tout la bande qui. Et on a bien eu logique. Ma métier qui bota. Mais où ils ont mon ami ça quoi, il y a bon motoboye, crise attention des motomema motobongo. C'est-à-dire que moto côté vraiment na makanisi. Alors moi avant d'accouter moi si Chiko Pouloulou azaki kino, tu n'as bien Chiko charisme vida je vais commencer au PC ka tembo mi balé kia na kata sena mo panta donc so vanda na Chiko ngai surtout nga so Chiko avant dia wa place yo vandi les kechu mamba ibisa ngai ezake vie kingandi penza donc je crois qu'il y a un problème. Artiste Nabiso sur Masuaku akangi photo et puis dans les réseaux sociaux créé moi problème va dire c'est beau télémeli pourquoi quand la photo tu j'ai tiré la bâtonne sur mon peu photo yango katambo na habité oh Alban Singé na drapeau il y a kangi selfie kangi selfie quand on a sens bon micro tourner pourquoi tu as nini pour amener c'est moi polémique ah ya
ya moni bilo muso ezalaka ndeko yebite ke sala mabe ndeko kangi ndeka photo mona ke botala ngai yo naza tina morgue na accompagner ndeko na ngai tina suka mais epeseni mabe yango moni balobi kozanga koyebeza liwa ndambo lemsu ndeko ayebaki na ye te tala ememeli liwa c'est moi pour tout le monde à 40 groupes et dans un mono vivant to bomoko to pas avec masasi pas avec soki na ba groupe nyonso to wana ngala lo ba boy so ba groupe eza po art na biso malikolo et to mama so ba groupe eza po to luka ba stratégie nini to ko ba no ko étouffer baninga zéro so ba groupe eza po to kunda bibembe zéro nous sommes des artistes to za na te po to kunda bibembe to za na po to présenter art na biso naza pour na ba groupe nyonso oyo ezolinga ko promouvoir art nabengaki ye na 6h30 ayambi ayo yambanga na 7h30 napesi information ke pululu aza te nga napesaki information moto ya liboso abengisi bino déjà si ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Epanda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa. Lekechu na bino ye o botala kanga partout dans le monde bolinga vraiment ngabi o ko sala musala kitoko musala ezokende bien. Yango wana toza pe na titidi ya mawa, titidi ya pasi toko lela artiste na biso to ko perdre star mune ya mboka oyo na kombo ya Chico Pululu oyo vraiment asala ki ba makambo ya mine na kati ya mboka oyo asepelisa ki batu be ko yo ka sangone ya liwa o vraiment et puis ça dit bango vraiment pas si biso za ko ndima te maintenant ba moni ba bilili ba moni ba image vraiment et toucher bango ya nga lelo na ye koluka moko vraiment ya biso ya mboka ya munene ya mboka oyo pe apa pour le pas participer belé na ba film na ye a participer makambe belé azala pe na ba histoire na ye belé o vraiment asala ba production na ye selon ba producteur et belé autre soigner makambe belé bi aza parmi pe bato yo ba kikaka pour le peut-être ni ba bazoloba il va être victime na kati wana ye pe aboyaka pulu na ba tournage bambie belé o ezobima après matanga après ko kufa ya Chico Pululu tozane vraiment ve na nga lemba musenza zate na kombo ya mode tozani wana lelo vraiment ba bote za mingi te parce que toza vraiment na passe vraiment o arozwa moi libanga za problème te mais ba jeune wana ba tunyoso oyo ba lingaka Congo Liziba TV batala ka émission na biso o eza revenu so ba vérité tozo ba plus ba vérité awa na ya modero to iloba vraiment parce que lo ba mingi parce que le tout moni ba artiste ebelé pe belé nga za koyoka pe belé na kati wana ba linga ki vraiment artiste ya société ebelé ozo ba pe mabe na ye mais kolela on azaki ko mona lobby na kokite et ça linga nzoto malili ya ba kilelo il faut na kita vraiment et pas ya modé parce que ça parmi batu oyo Pululu a participé na ba film na bango oyo ezako ya CDR za ki vraiment na succès makasi pe ba biso bi ke modé o pas victime za pe mutu oyo au pratikaki Pululu na data ya suka awa yango to sola na artiste modéro. Bonjour Ve. Ouais, bonjour les Ketchou. Bonne santé, mes condoléances nan. Merci pareillement pour bien peu ba pandi sango to comment ba tout moko te. Oui. Lelo Ve toza sangwa mawaya ndeko na biso Pululu oyo vraiment eningisi nanu mokili oyo vraiment epesi vraiment passe na bino nanu ba artiste sangwa na tango yaki nanu oyamba ki ngona ndenge nini. Bon, nazaki émotionné. Na tournana na ye chaque lundi bagag. Oui. Nazaki ne lundi passé. Semaine il fallait de tourner mboule be et BBC to prolonger. Ce qu'on t'a to prolonger. Na bengi neti lelo. Na 21h pour na epise ke tukutana lobby na 9h. Abi nanga vie bombela nga batembo. Donc c'est-à-dire azaki maladie. Oui. Le kola nga pala na bima na après-midi. Na bité na la musine na très tôt matin pour azaka moi muto ba retard muke. Aya to banda musala avant. Na bengi na 6h moi sinazo lela. Bon. Akoki lo balanga te téléphone ekati. Na monyo suspect. Na rappeler pasteur na bango yambi abi naza pasteur na bango to bana bengo depuis 4h depuis 3h du matin ba constater que Pululu a couffé donc Pululu a couffé là qui déjà na pongi donc
mato iloko esalaka bon biso to toyebi les attentions parce que autant na ba penser ba souci surtout ba souci osavi bafilme minene na kati ya mboka oyo Pulu vraiment participe na bascénario nyonso Pulu vraiment azala kozanga te tozonga mpe moke nsima na batawa na ntango yo Pulu akoparticipe na bafilme na yo ezalaka yo nde ya modi ozalaki kopropose to baproducteur oyo ozalaki kosala bascénario na bango nde baproposaka ozala na Pulu obengaki na bafilme. En tout cas ça s'appelle la question oyo eza très très important. Omoni lelo internet bat ba mosala sentiment lokwa biso pe bandeko na biso na poto ba congolais elongolaka bango ba stress batalaka nyonso mais ba tango kaka po ba longola ba stress ba tala ngote na misu moko boye lobi art na biso ekende liboso ba sentiment kota oya sepela la kingandi abengi mutazana site par exemple leke tué ngala fanatique na mnochela ngai oyo leke tué ana besoin ya eloko na eta la makadon il faut ça la sentiment ba public tomo ça la sentiment na cinéma tout est justifié personnage oyo aza pona nini mais le to koma to tcha taleki na yaye po ye fo azala kaka tala soka zate eza mabe amonanga faux internet mais or à l'époque les producteurs a yeli mbongo na batu na ye moko akoma na poto o baxate so o baxate ñu biche na bango pa yo na calcula bi ye autant donc papa yo muto komi soko ko jouer autant to ndimani ayelinga bango tout ci bango na scène mais comme na niveau mo bona monique ba producteur pe ba sa sentiment bonga linga aroyo na linga ke kufate na linga binanza mamo na ngandeni aro bine bima po ba Nigeria ba Ivoirien titenge sana mais biso mo ba kolo masolo ba héritier d'autres abina na scène. Mais avec nini producteur comme un sentiment pourquoi yazo elanga otala aspect commercial ngape na otala aspect artistique nam na komi film on ne sait jamais nani otala ngane metteur en scène ebike philosophie ya personnage fait à la oyo faut à la boye so ça il a sentiment film et bébé et peut-être aspect commercial muto so azate ba danger chilanga kaka oyo mais au bundi kaka et que metteur en scène et ça la quand même bien pour nous la noche na sentiment na ngate pour nous la qui produit ba producteur donc rien à voir il y a ko boma pululu à l'époque tant ba producteur soi-disant basangana ki kolobake pulula joa ka susté tozaki na force té le quoi lelo na internet mutana site na ye so yo boyinga na chena site nanga tant comme na internet ngana yebisa pululu oui pardon to na moto ki moi musika tant oyo ba producteur basangana ki babi ke bochaka soso pulu na ba film na yete et tant que bino ba artiste démarche na bino zaki nini pe di kamongo zaki nini o ba pote ba tombo ke la ka balinga ke soso pulu a participation na ba film na bango te pulu ko maki fier tournage à l'époque zaki 8h 9h juste en tout cas pour démarrer ouais il y a 12h comment binganati mais puis tu sorti la film mais bon binga peso salanga ngaba ate puis tu zo kaza ni biso ba sala bango langa na bango zakana buto en tant que bino ba artiste ndeko na bino tango ayeko comme ko réagir bongo na ba tournage taneta yo pozo non ngaso na biki na temps ya kosola na été kologo ngabe na so na biki na lobate na biki lokuta 2 minutes na ans luzolo
des militaires puis ça on a militaire de tout sur la voie bala mikili oui vieux yo mukolo comportement et ça la bien pour la zaki so aye apenga mbote casque la matoi akei abukanya vandi so ça zo peba mbote le so tala aussi da bilele José de Londres le reste on a filmé les master voilà mon avis c'est que déjà pour les bagues comportement ya Pululu na acte zaki ko ça déjà na ba tournage c'est donc pas tout comprendre bien tika Pululu la te abiso liwa oyo vraiment est-ce que de côté à marceau de termi gloire à Dieu so de termi te ma trop tout tika ko ça na ka ba makita il y a l'étika qui a comme fierté plutôt to supportané ba caprice il y a balai l'autre pour tout ça la force il y a art oyo tu t'es ça non comme un studio mais au ratangote il y a un moment où au théâtre de chez nous comme il y a théâtre ça va toujours dans la salle on a la salle dans la salle la publicité ils ont ce théâtre tu as bien un théâtre de chez nous mais toujours là qui est l'engin qui toko toujours tala autant la paix film moko boye papa masuma zate film mso tala boye monzela zate mais lelo a biso soko mutazate za kitoko te to be bisa ba film tout tika aspect wana to tombola art oyo aribima ekende lekechu ngana za na brevet ya vie na ngai autokufa benilu mutakoma tatouer mamu vient na mtapesa nga brevet ya scénario liboso ya Peggy Basambombo scénariste ya Rock Mukabela Bodo nga tozana mamu boye bana ina na bana ina et puis to répéter na oma ina nga directeur artistique film félicité casting nango salama na ina gesho mutabenganga vie casting moko ezali awa tokei pa mindele mbosa casting ba professeur a ina ba élève a ina mundela bimana modero awa bravo et loko na sala yango par hasard te par la grâce de Dieu na yebi yango on comprend c'est vrai que tu même dans bambouema pour tout la que non et comme na biso yango to lela kaka donc tu vas ba bina na gauche qui neka na gauche pour nous quitter ba petit ba on a metté surtout bito zong ça ba norme to bien na ba tv artiste comédien Chiko Pululu apesinga mama na pasi na ebisio ya osakana te Chiko komeko ebisanga bivie bato babenganga te mais vie yo ya vie rassembler bato ebisa bango poani bobenga ete Chiko Pululu komeko senga ba pardon na internet dans les vides oh producteur azarane sous ta komaka kaso na sala ki mabe bolimbisanga fozana écoute ya mulimo mosantu po yoka tanga zo belela Chiko yaka Pululu so na bengé na 23h na minuit na 4h vient na nosa bo mo meno sa soutenir ya mato YouTube ero koma dabi kabele la ki mutayoka ki était puis vous avez batambe le peu comment va film YouTube c'est ba YouTube on bandaki bandere avec bateau ba les cas ba film na YouTube bando bandaki parce que vous avez la première moto peut-être ba ni masola ba YouTube na ba chaîne mususu to gotanga ba kombote le ba chaîne mango belé est-ce qu'il y a participer na blog na YouTube tango bandi wana zaki na point noir kolo utu chaîne wana no lele mabe hira point noir ngo kesani ya po vision kolo chaîne zaki ala musabato annoncer nga ba 6000 OK donc il faut bazonga pour la zaki na point noir comment vous vivre ne kuna betaka album na ye yango moni tobi photo Mbappé to yemba pour la yembe ki ayemba ki azako sala musique na théâtre azako sangisango ya mindondo to boya ki po mindondo zaika ka ko sala mais alors ça musique était biso zaika ba musique était mais ya Pululu to yemba
Voilà, boyemba tozo kini na somo mke na ozo tembelete parce que ozo mambo sala. Ya modé ezaki bina tamogo barime mo tambola ki ebimi ezongi kiti tant que bino ba savi que bino pe treke so abo trika ke so na bi ke na mutema be parete ya polulu ke yela la ki victime ya muto achela ki vide le poison pour tambola ki pour lui azaki koza troye na vide le ba pire mais tamoko ba ko be na yango bino pe ba artiste pe le ba éviter ki pa be pe za buma mabe na éviter za pe parmi ba loko peut-être déranger c'est lope di kambango memie na liwa na éviter les poison les kechu okomi na niveau oyo fera tunaki tabule na papa yemba na komi naza wapi naza kaka mwana to na koli namoni okoli merci okoli na bana ko démentir na ba émission nyonso bonga noleka pour nous na vidéo baza ba frère vidéo la jouaka vidéo le boyebi pour nous la jouaka pour nous le boyebi parce que poison et goya kuluka nini na kati wana pour nous la comme jouer le quoi vidéo hier to beta nescrap za directeur artistique nanga na yebi saka bango théâtre nga mona ngo za ba jeu moko zo lesa biso mbongo mais ba jeu oyo ko simbisa biso kisité tout ça la veiller chaque dernier mois vendredi à dernier mois plutôt nga yesu mto alakisa nga théâtre na mfuma nga ba gesho baleka bana ina ba baleka epele so ba uchichiki ba babi oh mais papa mambo yebisa biso ba yebisa biso kuna tant film na beto ya félicité ba professeur ba mo mituna tuna aleka awa yomoni bato batelemaki bakosela lobaka babétise bito totalaka kona bana so tuli bétise ni aloba te basi bake eyalingala te non mpuna tuna bato bakestion soki basi bake lingala eza pauvre so mwana yoki te atuni yo alobi ni yebisa ye alobi adafonse soki basi bake nayebisi yo donc congolais mystique so sepelier likambo poison wana ngai vraiment na makango te ekoki kosala mate vidéo na pour baba frère yo mona kilo bina matanga te ngapi na kamwaki mais soki bita bazoza pe vidéo ki naki tina mokole tanga yoki sango ya pululu akomi tina mokole babimise bembe na mokole vidéo zolela bakotisi bembe na nini na sekatere vidéo zolela master na ye balala esika moko baseri ba opela ya Jadi Fai Sida Bilele José de Londres Bota oyo ntonzi tanto bandaki yango vraiment est-ce que ça qui na mama solo boy mato poison wana les kechu na kondima te vidéo la koleka na télévision lo kama bongo jamais ezaka ba rimer to moto ayoka mabe azu ya pandi yango na ndenge moko alokuta vidéo na pululu baba frère voilà baza ba frère ndobi lelo tout monde pe ba YouTube yaki ba doza obenga pe so pululu te yozaki yozongi so miko benga mais komona ba artiste belé o lobi na likambo pululu ope bele baloba pe mabe na ye banyonga pe na ba film banyonga pe na makambo kolela ya batu wana lobi eza hypocrisie ya sentiment kaka po muto akufi na baka o lelo bomona ke bino ba accepte boleki na bele na batu balani bino matanga mais na tango ya kam to za ba passe na ba souffrance bomona na kate komona lobi likamwana ba artiste baza kolela zo bamba na utali bele wana baloba pe mabe ya artiste wana peut-être bandima ete bayamba ete na ba tournage wala pe na ba chaîne belé bazaki ba patron ba chaîne belé YouTube bazana o na mona na tete na ba film na bango ba bengi Chiko Pululu komona bongo tanke yo yaya o bani ya mode mutu nyoso atemaka liboso hôpital azolela tie maboko na mutu ezateka ki akufeli nem suka nzinga nde pembe na hôpital nda bongisaki mobali na ye mutu muso akoya azolela mabe na ye owazaki ndeko na nga na bana osala boye po nini tala lelo aza te
moto mosusu mpe aye azolela mpendaki no ndeko na nga akei oyebeli oyo neti na biso ebibisama ya misto omota baévénement ntango événement otala olobi donc omonaki wi omoni susu te donc oyo ndimi onyongaka ye omonaka na oyo ye yaka nde mona so akufi te mato toza famille biso baartiste toza famille toyebana kosupporter vraiment bacaprice ya l'un et l'autre soki toyebi kosala yango te bato banokanisela biso kaka mabe tolinganaka te totyananaka bapoison epuis tokotya na poison mpona nini désolé sikoyo botuni babika crise ka suka yango wana balani makambo mosusu te crise ka tesali ye yango ebomi maladi mosusu aki na kati te baproposition eza mibale moko eza logique moko eza illogique expliqué biso na donc ya mibale eza nini babetieki bota donc wana foto tuna bandoki ya wana benga illogique babetieki bota mais oyo ezomonana na miso boye ya bomoto boye crise attention nde moto ememaka moto bongo c'est-à-dire so moto akoti vraiment na makanisi akoma ovanda kota mwasi Chico Pululu azalaki kino tonobenge Chico charisme vida Chico akoma so opesi eka tembo mibale kia na kata sena kopanza donc so ovanda na Chico ngai surtout nga so Chico avandi ya wa place yo vandi le kichu mamba yebisa ngai ezake vie kingandi penza donc je crois qu'il y a un problème ce que vous le na ba artiste lelo omoni ke bino na bino no bolingo zate za ba fait bele ba lekina ba plateau nga bozolo ba mabe fort bino na ba ka solo mutu monde ko liwe yesikobo et ta msufa de olela yaonga mituna ngati oya tolo bana te poani ni towela nini merci Seigneur pour ce moment sinon biso akosa boite ko soyez to poser peut-être mbongo nde na kozala allergique parce que bomo yango nde wana to bokana te sur la terre malgré nzamba représenter l'argent le roi Satan towela nini pour to komana niveau ko yinana pour to komana niveau mo boy towela nini ngazaka na facilité oyebisa mona muketo mukolo pardon so na remarquer que na lésé yo donc so na expliquer yo comprendre te pardon ça quand il faut ça muto pardon et tant que mukolo awaza mona muke ba pardon za ndenge ba façon belé ya osenga muto ka ntego yebise ke pardon et tant que mukolo alors donc na moni elo ni ne ko sala te ke ngana auto za na ba problème ba yimo mi ne la nonga Joa mimona boya na bato Joa mimona ngamila kisaga bato ne aba modero nini ba scénario akala papa yo yebe koma scénario yebi norme ya scénario ba ko ba scénario ndeni est-ce que yebi définition ya scénario otala bomo otali na mwana ngo bolobi bande wala biso poto mbasa bango boy ba yebisaka bango ke komaka bien neti lelo na moni babimisi ba réalisateur botiko boma aro ko babino ba chebino te botiko boma aro ko botiko boma ngoko ba fedan bazana ba kufite ba grand réalisateur ya mboko yo eso ba mona makamba boye vraiment ba vinzuzi ngoyi bazali ba vie calé bazali ba vie RTNC bazali ona biso to sanzo na ba vie na ba telemi boy casting proprement dit baluka docteur modéro docteur baluka pasteur modéro pasteur média de pasteur ba yeko tourner baluka bon bona vie dana nzuzingo ba beli boma ba bi mais tipo azandeni bon kuna kwa bazo kukate ya koma tala ngana Joana Saïsa ya cheba ba fufua ba ni vie dana réalisateur na petit mo bazoué na ina JP alo ba tonalité
ngaka boy modéro ka boy to jouer duzingo ya lobi bino boko mate bobenga ke yaya ça y pena talanga quelle incarnation na joa mobala kalunga sa maquillage na joa mwana kalunga sa maquillage na joa camarade à vidéo sa maquillage na joa mwana vidéo sa maquillage na une carte de personnage dans l'équipe yo mono na joa papa na divorce na joa papa na vieux chaba ata ezaki directé donc c'est-à-dire maman top moi nanga mobile les chaba so talo ngobita bo mobile ma chaba be ngana ni siwa bicho papa no chaba na réalité chaba ko kino utaba ko na ko avant mo bité karatana mona ka ke mikolo nde ba mikolo te ko faire le dans grande musique amerita ba honneur moko botoze ani poto salamo akufa toi de loba aloba trop a conception la banda kuna makamba ba bolingo modéwa sa ba makamo na mondo na joie sango na joie avocat na joie papa na ba la joie papa na divorce otalanga boye c'est pas possible quelle incarnation mon bala chako là c'est ça qui a papa Kwedi auditeur en limité que décalage on est comme ça de papa Kwedi à modéro film ya nekolanga ya zanan man mama chako c'est benga modéro baleki yango bazala na moi respect yango moni bazoya bazokende pour respect zate Chico Pululu donc apesi pasi tout le monde azolela par deux armes o libéraka de croyer ko bimisa ma miso aboyi de quoi que na problème na été tout ça qui famille mso na ebaki lobo esa ngate voilà et le resalité tu n'as pas chité mon tout le monde doit sonaka ya artiste somoko météo oyo azana hôpital za kolela mingi azo mitumisa mingi mais le ko la ba artiste to mona bino kuna te mais au moins na météo okufa bino wana tout pour retourner sur 50e na ka on a déjà pour tout le monde parce que bon mona na ka era matanga mais tango mutabelaka mwa problème ya ka mbutu le bezaka mwa kamoko ebimi de sali makao mais na mito zo mona artiste moko te botile mi makambo ya météo ebela ba groupe boza nango bo moko FT soki ni nango wana kuna emo no vivant te casque ya météo bozo lo benini pour na mito zo na hôpital to mona ba vidéo zo le ka azole lamba sur le colonie na kaos ko tant que artiste mais de ce quoi qui fait du kambango so bat bazo kende te bon habité les a passé parce que namoko y compris makambango na yo kango na monango et moi makambo so ebetaka na mato ezo senti bina ke kingaja beli kudu oya solo bon ya météo jusqu'à là nga modéro na yo kango kaka on dirait ça na ndaku on dirait eza nango grave te on dirait ezo pesa makasi te ndeni na promettre yo Zamba sunga ngai vendredi na mona météo na sola na ndeko. Voilà, merci Amodé, merci à tout bandi biso na Congo Liziba TV. L'autre moni photo mo recirculer qui bakanga ki na morgue c'est qui na kuna na hôpital liboso kuna artiste na biso Masuaku akangi photo et puis nos réseaux sociaux créé moi problème ba se botelé mais pourquoi kanga photo tinja la batu so mona pe photo yango kati mo na éviter oh Alban Singé na drapo il y a kangi selfie ya kangi selfie quand on a sens bon micro tourner pourquoi tu as nini pour amener c'est moi polémique ya moni bilo mso ezala kande kwa yebite ke sala mabe ende kwa kangi ndika photo mona ke botala ngai yo na tina morgue na compagnie de konanga tina suka mais epese ni mabe yango moni balobi ko sanga ko yebeza liwa ndam lemso ndeko yebaki na ete tala ememele liwa
donc na ko condamner payer été donc na yebini na loba wana te bon merci ya mode mais tout ba yi bana na pour ndenge ni rien so kukuta na pour les ndenge ni film liboso nga na Japulu eza ya Chris Production na 2004 na China Scène na 2004 na film ya Chris Production nde na moni Pululu na mona Pululu na télévision na coupa sai na mona Aroyo mkola liboso na matane na scène azaki monstre pendant la scène a compliqué la situation dans a parmi ba doit compliquer la situation donc ezaïe na elombe te na sida bilele je de l'on a compliqué la situation na tournage bon vous avez première fois na jouer na scène na Yolo film à Maître Gunther na Londres mutakoma ki ngo mindondo donc talaka tobina ki Pululu ayaki na eloko moko boye ezalaki somo yango mokili egangaki ezalaki nango kiste bamoni eloko moko boye ye bamona bamasasi me bamona bakabamba pito bamoni eloko oyo esaliki mokili esepeli nango yango moni bible ezoloba humilité précède la gloire, orgueil précède la chute. Donc et ça bizarre. Négocier comme autant la Bible chaque jour ça la espérance au l'écriture au comment la mailler les mots pour comprendre te. Batano mono mystique et donc batano mono bano canisilo classe. Bambo va sur la classe de fois na licencié en ligne. Licencié en ligne est là. Pas souvenir ni madame ça on pour ba bon moment tout ça qui na scène. Voilà pas souvenir. Oui, Amadeo et peut-être à déranger payo c'est là. En tout cas, notre bango avant yo ya mayonnaise azakia. Mayonnaise azakia wa na epse mayonnaise ngabi c'est vrai que Chico azaki le fundo mais liboso na nga na tikala ko pona lolendo ya Chico te. Donc nga na zona ngai na mabete. Voilà. Parce que le programme de Jebimi ba réunion c'est moi pour tout le monde 40 groupes. Et dans un mono vivant to bomoko to pas avec Masasi pas avec soki la ba groupe nyoso to wana nga na loba boy so ba groupe eza po art na biso malikolo et to mbama. So ba groupe eza po to luka ba stratégie nini to ko ba no ko étouffer baninga. Zéro. So ba groupe eza poto kunda bibembe. Zéro. Nous sommes des artistes. Tous en a poto kunda bibembe. Tous en a poto présenter art na biso. OK. Naza pour na ba groupe nyonso oyo ezo linga ko promouvoir art. Pour ba réunion déjà bandi déjà boyokani to déjà comment beaucoup na déjà na famille artiste et tout ba télémisi moto et za artiste moko te muta télémisi moto oya kufi ndeko na biso nyonso voilà la famille ne deuxième réunion za sur lelo na poko bino so boza na famille déjà beaucoup pas vraiment son na benga qui est na 6h30 ya mbité ayo ya manga na 7h30 na pesi information que Pululu azate na pesa que information pour liboso si a bengi bino déjà si Pour bien ça ce qui m'a moi ya bengi bino kuna réunion déjà bloqué réunion to abi wana matanga ba jeune toni non ça mingi penza bongo esala makambo to azomona pembeni c'est-à-dire moto azana kati ya NTPC Pululu azate Maza artiste? Oui, c'est pour toujours les artistes. Donc, il peut essayer ma soumouté. Pour ça, c'est tout les artistes. Non, ma soumou, on est là. Pour les artistes. Voilà. Parce que vous avez pour moi à gérer Binot. Pas à gérer Binot sur l'artiste. Parce que na point à Monique nga ko sala o ya salango. Asalango. Moi de ça bien. Parce que gros c'est nini na gouvernement na bato ba Rolande mission parce que l'émission ngela na elanda marketing na ba autorité ya mboka oro ba nini na bato nyonso ba Rolando a na mission vous en pour ça pour le baleleti wapi bembe sala wapi parce que ça déjà comment déjà lobby rajo sala qui déjà ya pas mana ya sango et ningi ça qui na cinquantenaire pour na yo idée ko ba nini trop beau exposer wapi na foire ma pesa biso foire comme nenge to chakinde wana biso munduri na esplanade wana wana ikoza la référence mututu akoya na PTP na facilité soki kamanyola ba match ezali
batie biso na foire donc bakonza mboka mpe baza wana te mpo bakundaka bipembe tozosenga na bango biso toza bato bakotaka na bandako na bango bazosepelisa bango donc balemba biso te liwe eza ya nzambe biso te tozosalaka tokufaka mpo toyaka vers bango donc balemba biso te vraiment basunga famille atikali bana bazali bapeti wana na mosusu bamonaki ata esengo ya père na bango te ntango azalaki vivant mais bayoka atake liwa ya père etangisa biso glace donc bareconnaître biso baartiste bareconnaître biso tosala mpena mariage wana entre ministère ya culture na baartiste comédien bakipaka bamusicien biso te baisa biso il faut nini tozongiselaka bango nini bango bakondosala biso nini bango bakoproduire soi-disant 10 millions d'habitants na ville ya Kinshasa soki gouvernement eproduire film moko boye ebebisi ata 500 000 to 1 million de dollars bon baoblige congolais asomba bango $1 baoteka ata 5 millions baobebisi 4 millions toza utile toza inutile te mais on va voir ça dans biso le roi batmo baza inutile or tout dans makanisi merci toujours kana maman Olive Lembe ndenge yatika biso te na iba yipsanga likamoko kabeta leo na zate na okosa na bilote do yango azosala mama ni mama topesi mbote bisiko zali message na bato tu ba Rolando sikoyo awa pe quelques mbote na bato pe o bakoki kotala yo awa Junior Kilabax mukonza mwana muke Junior Kilabax baluka ba oyeba pecho uti wa pakemi wa perdo sa nini Junior Kilabax Ange Bola la taille sophistique batwa tuna est-ce que botamana libuma mama to bimana nzete lokwa lilala Bobo Bola les grands Edouard beta misiki to leka venanga yo kasi yondo ya Roger Yondo na kotina Lyon Eric Bokola linga botanga ya kotsanga na Lyon na mona viki jeli mokonza boka Lyon Aimé Poutou Ngambe Stone Coavita Exotique Boutique chez Sims balobi Mbandaka bato nyonso na Lyon bavandaka na Mbandaka soko vandaka na Mbandaka te oamo na Lyon te Mami Lomboto service traiteur ya kafu na kati ya Lyon Mami Lomboto ya bamami Gisile Moussese na Ove l'inséparable Gisile Moussese na Ose Gisile Moussese Ige Eonga Gigi Bokole mon conseiller privé mon kondi Alpha Bokole le Sako Docteur Jafar merci na yo pour salibasi nyonso tayi moko biso mibali to komi fidèle Oumela Papa Cyril na France Papa Cyril balobi biscuit louche maman na biscuit Maman Nazareta lelo pharmacie Nazareta bana kin ba sepeli babi ata ba beli bandeko na poto ba pia mbongo ba balika na pharmacie bazwi kisi Oumela Maman Nazareta Sida Bilele José de Londres Gianni Fay Sami Mokilingo Mafioti Domazé Maxi Maninga nanga lisano 2 minutes ans na la duchesse Baninga lisano Claudine Zongo merci na yo Pona yoki malgré na monité tisiko mais na yoki non c'est la caca bienvenue Ngiando Chodo Mère Bafwa Florence passez mon pétagnon tété
bosangana kopa fete yango oyo Défine. Bosangana te bafete yango bobi te tokanisa ndenge na biso. Merci Amodé. Merci na batutu hôtel Arabiso na Congo Liziba TV. Merci na batutu bolandaka l'émission na biso a besoin na ba vérité pour comprendre que lelo ba bi semaine oyo to yambara toujours ba artiste toujours ba témoignage ya polo toujours membre ya polo parce que babi to lukaka te ba vérité ya modèle bi oyo seneka lo babi ba susinde ebomi bolingana parce que kolingana n'est nécessaire parce que boya na bozo boya na melobi na moni bino belé wana za problème téré que ba artiste beaucoup bima c'est belé jour enterrement tala bino boya wana mais après besoin sur la fertilité et ça qui est côté merci de tout bolinga Kevin n'est pas dans les ketchup c'est peur on a déjà moi il fait mois de février tous en Luanda na pour nos artistes tout bazar na kati ya mboka Luanda na tozana tout ça babiya wuli musheni na peso moto discours ali ba mes condoléances na ba artiste tout ya monde entier oyo ba sala kamsala moko na pululu et na bino to mo mbala sima Jonathan Dario na sima caméra na bosende Tracy Kambi na PC mbota bi si ya Mulex Aigle Nord bon séjour na kin ba tout bolinganga bo sepelanga abonnez-vous pe na Leke TV officiel bientôt la vous mona ya modé na ba film auto banda Olexana Leke TV officiel à Rosalawana parce que Lemba Musenza Zate c'est la famille on est ensemble toujours oya nzimi oya boy ngana bi to mona mbala sima 2019 oyo botika na bino YouTube parce que na tigla mutu tante ali kambatani kamangonga Lionel Kambi merci bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous